ndenge tokutanaka biso na bino bandeko na ngai likambo eza ya contrat mbote na bino nyonso bao bokolanda biso à travers mokili mobimba mbote na bino bana RDC monde mbote na bino ba congolais bozana mitema attaché vers la république mbote na bino bato bozalaka na volonté ya ko soutenir bandeko na bino mbote na bino baye bozalaka na mutema malamu ya kotombola soki moko azali kotombwama na secteur na domaine na ye bo soutenaka ye yango na kumisa kabino parce que kindokeza tangu mutu ayebi malamu akosala yango te alingika bato nyonso bakita nanse Docteur Kabe mbote ndekweleza lelo lati pembe bo welcome pembe za ko lakesa nzela nyonso za kitoko nzela nyonso za kitoko kitoko d'accord Docteur Kabe encore une fois de plus na plateau to komi wapi nous voter nini to nouvelle nino yena ya liboso nazo komisa zambe na ngai oli banga ya talo ya liboso yango wana na komisa zambe na ngai ya mibale ezaboye toza na problème moko toyambaki mwana mwasi moko autaki na famille na ye na tata to baki famille na ye tata na mama nde famille na mwana wana za pharmacienne munene na Suisse touti kozwa maladi moko oya yaki nango na mboka na ngai nayo problème ya maladie tozo benga sarcoïdose ezake maladie moko eye kaka bongo eza ata vraiment eloko ezoka musanga papa malgré nde olobike naloba nanu na koloba moke mais na expliquer bande kumuke sarcoïdose eza maladie moko eye mais eye baniti na te mwana mwasi wana za pharmacienne munene na Suisse basale recherche que mais cause eza nini ya ba maladie oyo eza na Suisse cause eza na ngote ya liboso c'est une explication ndenge na ibisaka bino zambe na kai o maison zambe na eza ngere doza concentrer na demo ya kosalete ndeko papa to na ibisaka bandeko bosa l'examen naza na échographie te naza na radio te bokende kosalisa ba examen na bandeko na ngai mususu na médecine occidentale ndeko bosa le bosa ba examen boyela na ba résultat mwana mwasi oyo ayetala ba ganglion matama nyonso omo lokola mwana mwasi lokola melake loko e tala nani tala gorge ndenge vimbaki tala ba tumeur na kolela mama na ya lobi na yebisi mwana oyo tokende tika ki pharmacie na yo loba kana sang ngana sali boy ngana sali na tangi bakisi boy no boy na sala bakisi tika yango temple yewan at token ayena mama na ye na kolobelo kote kolobele mbanga pasi inde témoignage loba na médecine naturelle ou bien médecine bakoko nanga soki témoignage ezate ezalukuta c'est le message de force nzambe na nguya oche tembe yakukutana na makambo mwana mwasi alobi boyi papa est-ce que okokoka abimisi ba résultat na ye malgré akutaki Suisse abi papa na ndi makana te biloko na bino abi lokolo mama aye na yo ya liboso pesa munganga na yo confiance allez tobanza na bitumba papa to sali musala dans 10 jours biloko nyonso pona yebisaki ye tango to bandi mais tango to bandi traitement na biso kata nanu nani traitement nani ba produit oyo yakina na Suisse alors papa na kokata malgré na za pharmacienne mais na kokata na kombo ya nzambe allez akati yango mama na ya lobi mais siko ndeni na kombo ya nzambe to na kombo bokoko ya docteur eza ko da kiseke nzamba za ndeko mina ko sala ndeni ni fona ko misa nzambe liboso eza bokoko ende mutatikana ngai akenda mais atikana ngai bokoko oza mokili ya nzambe na ibisaka bandeko na minute oyo dans 10 jours ayaki ao na repos ya deux semaines avant qu'il soit 10 jours mwana mwasi papa total matama nyonso maladi nyonso disparaître alors est-ce que ezaki ndoki papa est-ce que place oyo nini vraiment nezo comprendre te eloko nini esali ke yo trouver ba produit oyo ya ba maladie oyo mais ba maladie oyo eza na poto ebele maladie oyo sans cause ba nani ba ganglion ebimi et puis soko na kati tango basaki échographie na kati na côté ba poumon nyonso ezalaki ba ganglion kaka tolombo bimba ba ganglion
douleur wapi ba fatigue wapi mais ça basali grâce à lui que na Suisse produit exact to singa za pharmacien beaucoup de témoignages papa c'est pour cela alors le cola na se retrouver na ba produit na yo bokanga elongi ndeko naza pharmacien munene to sala ka bakisi bokanga elongi mais n'a pas ce message na ngonde bakanga na bise ndeyango batie mosaïque na papa batie mosaïque pour moi si wana appelle ça un témoignage merci banda ku ya Suisse monde bobimba za papa pour le bino temple na chema boko de kol. En fait, ça faisait depuis quelques mois qu'ils regardaient sur YouTube en fait beaucoup d'émissions par rapport aux personnes, enfin aux maladies et aux personnes qu'il a pu guérir. C'est comme ça. C'est pour une sarcoïdose, donc c'est une maladie qui est rare, qui est extrêmement rare, très peu long sur cette terre. Et en fait, c'est une maladie qui s'attaque aux poumons, aux articulations, aux muscles, aussi aux yeux et au cœur. Et du coup, on a de la peine à respirer, on a des douleurs partout. Et ça devenait... Ouais, c'est une fatigue qui est chronique en fait. On peut pas... Il y a des matins, on ne peut pas marcher, c'est compliqué. De toute façon, moi-même, je suis pharmacienne, donc j'avoue qu'au début, j'avais des doutes, j'avoue. Je me méfiais beaucoup en tant que pharmacienne parce que voilà, je connais les médicaments. Moi-même, j'ai pris des médicaments en Europe, ça a fait beaucoup de temps pour agir, voire même 6 mois. Et là, ça fait même pas 2 semaines que je suis au Congo, j'ai pris ce traitement. Non, 1 semaine et demie que je suis au Congo, j'ai pris ce traitement depuis le 2e jour. Et déjà maintenant, je vois déjà un changement. Zambe na yo na yangai. Po azazame na biso nstu ya mukili mobimba. Pona mukili. Sokili wa ye. Eza pona moko na badumisi. Mais Zambe na nzambe na yo temple oyo. Utaka sai soki ya miabi soki ya wapi. Kotango wana komona mani. Kote oyo bandela ka. Place de Chaberet. Wapi komona. Chaberet. Komona mani. Encore ndeko yo pe ozaka makambo. Yo pe ozaka makambo ndeko. Oui. Et là qu'on a koyebi na yebi na ruta musika. Na bandi le temple za le lote. Tena lingi tozonga kuna te sinon ko perdre temps ya ko pesa. Oyo. Bon, en dehors ya témoignage ya mwasi oyo. Tozui oyo auti Suède ndenge olobi. Likambo nini mususu ya sika wena? Ya sika ezake mwana oyo aza mwana mobali auti na problème ya arthrose. Na yebisaka bino problème ya arthrose eza neutralisé na kombo ya Nzambe. Mwana oyo bamemiye na mutu na yibite na yibi comme chef coutumier bendene na yebisaka bino bandeko malgré na utu ko pesa message que liwa yeye eza likambo ya Nzambe po ngai na traitaka liwa te à part ça mwana mobali oyo ayana premier alto to ke mikuwa na yezela séparé pona kotambola papa problème na yebisiye papa kendo sala radio mwana ye linga na radio to sali traitement 2 semaines na yibite bango moko ifo baloba na yaya na ye azongi kito akomi kotambola normal alobi ke na yo kaka mais na simbi na maboko docteur Kabé na lobaka na ba témoignage naza généraliste professionnel na médecine naturelle c'est le message à force ce qui témoignage exact na médecine naturelle eza lukuta wana eza message à force qui a maladie arthrose donc séparation des muscles. Oui. Au sein de l'ambulaboni à peu près 1 mois. Mais tu n'as pas de tête que combien de jours? 2 semaines. 2 semaines. Donc les arbres, ça va, on a tambola déjà. Na battu bazo c'était pas de tête kabi pour la arthrose, je sais pas moi. Bazo on peut vraiment espoir hein. Ceux qui va taka ça va fort et on la doute. Ya on a un résultat. Traitement vraiment ils efficace. Puis ça vrai. Vous voyez, aujourd'hui traitement, à peu de jours, aujourd'hui changement vraiment. Il y a changement. Oui, il y a du changement. On a un tambola. Il y a qui n'a pas de tambola. Après 1 semaine, on a une zété. Après 1 semaine, on a boit une zété, on a télémi, on a tambola, on a un bidon. Oui. Oh, tu tambola, on a un déconneur. Tu as docteur Kabi, tu as maladie. Toyaki na maladie ya mukuu asiseparaki na mukongo abanda otambola te. Abanda otambola te toyaki na yeba memaki ya komema.
Ce qu'on a tambola bongo réaction des années na bato bandi maraté que docteur Kaba se dit que ça va. Eh bato bandi maraté ba yo mona bango moko makambo docteur Kaba sali. Nazane sengo mingi to yakine ya komima. Mais docteur Kaba a traité qu'à 2 semaines à Pamba. Ça dans combien de mois? À ça nango presque 1 mois. Ah. Il n'y a pas de combien de jours? 2 semaines kaka. De l'air azu guérison bala. Azu guérison yo ana télémi azu tambo. Mbote papa? Papa, tout le monde m'a comme ça pas docteur Kaba awo. Boyo kanaki otondengini. Toyoka est toyebani na. Donc boyebani na. Ce que bandi boni yo kamba mona beki boy bi. Kaka na yoki ka laser ala kisinga na ina ndi laser. Kabitena ya kotala situation na yake wa makambo na moni makambo ni soza kushaje. Pour maladie yo pour maladie ni. Yake na nandi prostate na consider na maki. Docteur Kaba parce que bon pour le malam makambo malam nini akupesa nayo. Obe bosali baje na bino. Baje za ka wapi? Mtu za mado sala je. Bandeko bazo hésiter ko yala ba beki ni yo na bonde koya papa. Toza ibeye ba koya. Bandeko bazo hésiter. Ba koya. Ngawa na yake na benga kinga. C'est preuve à la pluie en gros. Oh, avec la preuve à la pluie. D'ailleurs, il y a mon numéro. Ah, qui mon ami? Bon prostate. Non, mais dis-le. Mais na zaku fu na ma dignité mais zaku. Ils ont bien. Comme de ma soube kanga mais ils ont tambola mais siko ça va. Siko beki ezandeni. Beki ezandeni. Ye wana na bokisi. Bokisi. Mais tu pas docteur Kaba yo moti. Et ko za souvenir hapa na kisa ndako tala. Na zake na makolo tala ndenge tika. Mais a pas docteur Kabi. Nini me maki pas docteur Kaba. Bon, et le remet vraiment na yaki pour le traitement maman na ngozula yaki sina. Maintenant on a commis à loi ngamo na bade ressenti le colopasi. Le colo est celle ngata 2 semaines. Tambola bien été. Et on expliqué docteur va assurer na PC le côté. Oui. A pas kolinga ki c'est pas même 10 minutes. Donc neza bo ndé na zo nga na ndako. Baokamwa kena kende ki bien te mais na zongi normal. Maintenant oui, c'est celle combien je pose. On a eu vraiment na celle pas même 30 minutes donc pas même 10 minutes. Donc pas madame aussi. Je pour na nerf cystique et salinga en tout cas na tango na côté awa docteur Kaba yete abikisa kumenzamba asali kati na docteur Kaba bakiso na zui en tout cas na mon un grand changement. Alors nazo eleni sa bandeko boya bobangate bokomona vérité ya bakisi oyo docteur Kaba azopesa. Oui, malade ni maki pas docteur Kaba. Tension ni zalaki komata ekitarate. Komata na difficulté siko na niveau de tension siko. Oui. Tant on a condamné na national na biso no voilà problème na ngondé ya tension all. Mais après singa yi ba produit avec traiter. Tant on peut va produire na mando ko utiliser mais c'est que moi j'ai constaté et l'on a 17 16 né ba da komata siko ekiti mais na ba produit ndenge na zomela ben ndenge na zo sel nango et pour sentir mon gros fondam en plus c'est ça qui peut na miso bipoche ne bandako obima faut fongola ye. Est-ce que vous pouvez me sauter? Pardon? Vous pouvez me sauter. Mais na zo qui na zo na zo tete na on a c'est que moi j'ai constaté na tel c'est pas là. OK, est-ce que bandeko bazo hésiter ko ya pas docteur Kaba pour ma tension artérienne. Mais c'est nous on peut ça. Oh, il y a un pesa quand même la vie c'est que moi j'ai vu et c'est que moi j'ai constaté c'est à partir de moi-même. Il y a un plaisir de moi non, c'est réalité. Na woti ko pesa message ke bande ko ndena yebisa bino ke to ko traiter bango fele ndena na traiter ke bango na gratuit. Pona ko yeba ke ba produit ezana efficacité za ou bien exaté. Ya liboso ngwana. Pona ke ba comprendre que te temple aza boy. Ba yaki bazwa ke on a ni ba pesa na 50 francs. Même na poto na minute oyo. Maman Véronique zamba pambula yo. Sensibiliser bande ko na yo. Ndeko pesi bango baki so fere vraiment zamba pambula yo vraiment. Bande ko ba bengi que temple to se retrouver. Mais bon se retrouver za médecin na bako na binote. Ba beza wapi. Ne puis nandek oyo. Ayaki na problème ya nerf sciatique pas même 10 minutes et ça dit 100 ans 0. Pas même 10 il faut tellement nerf sciatique. Et ça neutralisé. Et puis bandeko oyo bozo mona oyo eza bandeko batamboli ba maladie eza ebeli neto to ko lakisa wana pona ba nerf sciatique et puis mususu pona ba prostate et puis pona tuberculose osseuse et puis op mususu wana
ezalaki problème pour les infections chroniques. Les infections chroniques, elles sont 0. Et puis, bandeko oyo, pour les maladies incurables en général, elles sont neutralisées. À part liwa, na traitaka liwa te, ce qui liwa eye, elles sont les kamboyanzambe, sambela. Avant, il y a comme ici le temple, lazali, sambela contre l'église, sambela bandeko. Naïbi sakabino teke, bo sambela te, sambela. Na pesi monde entier mbot, zamba pambu le bino makas, c'est le temple du roi Salomon, zamba sali grâce à ndeko. Oh, ndeko. Aïe, oui. Merci docteur Gabe. Merci ndeko. Tozana suka na lingi opesa numéro ya contact mais docteur Kabeya. Oh ba maladie nyonso zotanga. Eza ba maladie aussi au traité aux an expérience. To eza ba maladie au lingio meka au découvrir qui sur lingio meka. To eza nini avant que usu kisa. Merci, merci ndeko Lézère. Na meka kelo côté. Nous avons expliqué que promotion autouti ko sala oyo ezalaki po bato baye bake ezaka ya solo na chaki ba mbongo nanganje ba se retrouve na tindi ba produit a na poto ekei na mbongo nanga ezakendaka na mbongo teke tindi nanga mbongo non na zui yango na pesi bango mama Véronique ko ebisa yo tala lelo eloko na ko expliquer pe muke maladie ezate que oyo na lobela kabo na lobela ka maladie tout en général maladie eza ebele papa bato baye bakaka VIH mais VIH eza bien bandeko VIH eza bien par rapport à insuffisance rénale wana besoin encourager bato ba kene ko sala bisala sa ba sala bisala sa te nazo loba na sens nini nazo po yeba bongo po maladie bongo la kaka eza incurable eza VIH net maladie oyo wuti ko ya na ndeko na biso na Suisse oya wuti nani sarcoïdose hein mais ezana kisi te eza pharmacien ezana kisi te na médecine occidentale mais yosko traitango sur base mais sur base de plantes naturelles o mekika parce que eza maladie yo pena oyeba te papa nayebisaka bino soko comprenaka oza déjà mukolo soko comprenaka nayebisaka bino eza temple du roi Salomon ndeko lobani eza koloba ke soki merci ndeko Lézère eza koloba boye mutu nyonso to oyo abandaki na azalaka na baproblème oui oyo azalaka na baproblème ya vraiment ya elembisi ye na ntango wana temple wana baolelaka ti lelo baolelaka ezalaki ntango abanda soki obeli okei esika wana ndako wana eza esika ya guérison te akokota ozokota osambeli nzambe na yale etyo liboko ndekola nde na sens ya bongo. Docteur Kabe otali caméra opesi ba numéro de contact numéro na biso ya contact bandeko ya Canada nayebi ke ndeko oyo awutaki koya na Canada zamba pambulo yo makasi ndengo lobi ke temple naza na posa temple ezali na Canada merci ndeko osalaki mubwembe na yo mulayi po ya komona ngai zamba pambulo bino makasi bandeko ya Canada États-Unis nayebi ke bandeko tozana pour vraiment vous encourager temple musali zo sala sans commentaire bino moko bo wuti ko zo ba produit wana bo pesi félicitations makasi merci et puis numéro na biso ya contact eza 0033 na France 0033 650 66 28 77 77 na suka obengi bo pesa mama na confiance kala mingi te tokokuta na yawo mama Véronique nako yamba yo kitoko ndengo yo moko Monique temple za professionnel aza journaliste professionnel yo moko pesi félicitations à partir ya kuna na yebisa kende toko sambela yo eloko ya mibale oyo nalingi oyo na bongisanaki bandeko oyo baza na problème ya mari de nuit forme de nuit eza neutralisé na kombo ya nzambe wana komi passer te na kombo passer mais eza musala pour tout ça la kata muto za na problème be to ça de c'est ko ba mari de nuit na ba femme de nuit yo ko sa nini yo ça to za na produit naturel to ko pesa bandeko ba ko sa ba komelango allez yo ko na disparaître eza mabete eloko ya bien ça va péter soki muto se retrouver eza mabe et puis eloko na ko yebisa bandeko na ngai bandeko ya Suède zamba pa bino makasi
Papa Dominique, oyo ayebi alobi ke na représenter mwana bikamu na Suède. Zamba pambole yo ndeko. Oyebi singa ke bakomi ko defo. Ba defo na quartier. Lolo yangu wana ozana posi ya lolo. Kende na poto, bandoro ya poto na tinde bino lolo izakuna. Ozana posi ya lola, kende na maman Véronique tweet et puis ndeko na bino Dominique. Zamba pambole yo zaka makango ndeko elezek. Et puis kalamingi te na États-Unis, ndeko awuti ko ya. Et puis Junior Anakoy. Zamba pambole yo makas ndeko oyo ayaki lisusu pour la côté force ya medecine na bango ya mboka na bango azaki peso na Bujumbura ayaki na ibiki kala mingi te bana Bujumbura et puis Tanzanie bokozwa maison eza déjà Junior kala mingi te akokende taraka eza makamba mikanda ba démarche ngwana na ibiki alobi il faudrait pesa langa ina no bande mbote ya Bujumbura et puis na Tanzanie Junior Kalabingite akozana. Merci docteur Kabe. Merci de Kweleze. Merci Zamba Pambula yo. Nasi na mesana moto ndeko. Mais Kolo Bebele. Banga passé. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Topesaka occasion na Congolais nyo surtout na domaine na ye. Bao bazana politique et topesaka bango na domaine politique. Bao bazana social topesaka bango. Bao yo bazana monde ya batradi praticien topesaka bango eloko toboyaka nde baaventurier batu bakosaka batu yango ezala na caméra ezala ndao ya caméra nasololaka na docteur Kabe koyebisa eke continuer kotia sérieux na musala na yo comme ça soni ekozwa biso te biso pe tokobanda kosamba te. Merci docteur Kabena Bandi Tomonani Nambala. Merci de Kwelezer et puis na clôturer na message moko bandeko oyo babukani message yango wana na lobi eloko moko bandeko oyo babu oyebi ko ozana ndeko na ya bukani aya kozwa traitement orphelin à part ça so kuna ndeko na ya bukani to ko traiter ye sans qu'on paie 50 francs te alors to bana ko memelo ba joueur papa na yebi mandeko oyo ya Ukraine na joueur munene Zamba Pambolo yo makasi ndeko il faudrait un témoignage oyo mutu oyo bukanaki ngaipe awa na zwak choc mais na mona témoignage mais on a vu ce que on s'est retrouvé voilà toza déjà na souka mais kama mutuna o na lingi batu bayoka te na yuki ke yo ozaka commissionnaire soki yo lobby soki malade lekio OK ko tampa sezaka na tata moko azaka côté ampasa kuna ndoko na ozo biloko oui sa maison. Oui, quelle réponse? Na ezalaka na musala unga na zosala. À part ba oyo bandeko tozala ba collaborateur na ngona oyo na tiaka. Nanu na zwa iloko ya mutu teke songolo mpakala po na ibi capacité na été. Ponga muku na mieba kandenge na zali. Na ibi soki naza généraliste professionnel. Muna médecine naturelle pona koyeba ke oyo eza malamu oyo eza kitoko. Et puis place ya lokuta biloko wana papa nazo biso vérité tous appelle ce qu'on a dit yo monte na biso yango na biso ke o monde na pesi message wana bande ko babukani bandeko ya kasure babu oyo ba se retrouver na kopesa ba pesa ngai lokote eza ko la keseke na za sir net ba message na utuko pesa ya nani wana est-ce que nani ko pesa ngakisi. Merci docteur Kabe, merci aussi Bandeko Balandi to suki sina mo ambiance wana qui dit je sais n'a pas tort qui dit je ne sais pas n'a pas tort. À tort qui disait ça alors qu'il ne sait rien. Congolais place Azali, ezala batradi praticien tolobelaka. Ezala ba minganga ya médecine occidentale, ba papa Camille Munganga na Fresno, na Los Angeles, bien kayaki na Kinshasa alukinga te. Nazo comprendre te. Na mwana moso ya Université de Londres, ablobi papa na maladi oyo ya mwana azala kina première maladie andek. Azaki. Merci. Na pesi Yvonne nani Yvette de Londres. Zamba Pambule mwana mwaso Yvette. Merci docteur Kabe. Tout le monde est en balasi. Merci papa.